Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Pocho lobito nzeta moselu kataki rengundu ka camion munene tembesili bajalu bakufi ba faux compte pe bakufi la lula bulu yeke bataria biso wana tokoni bandeko mi batuna nga ndengeni na somo tena bina bino bopisa nga masolo somo pesite na vandi soke ye na sale libino na tiki tok pe na zana za ko sopela bino suma kama malamu kuna mebo ya pe na YouTube ko sala nga bien bandeko na zana likamuko na lingai na loba pipo na bandeko na biso omonita ongana sina zongelango tako na yaka obeta masona beta ka kumbwa mutu te na taka pe koma mutu te mais soke suyo seke za yo okomitungisa mani okofinga nga nini okosala nga nini to yaka pona kopesa to na yaka pona kopesa oyo ya musuyo oyebaki te oyebango ezala kwa na twa kopesa education soko boyina otiki to leki na yo kofinga kaka nga munana nga kitoko bokofingila nga ndena leki nanu yo okofinga pona na yebisa bino plupart ezaka bandeko na nga basi bana mama na nga nazala famia basi ebele na banga kofinga bana basi na boya piko loba na mona mwasi poso na lobino oko yina mibale bele na baka video nga na kosala o na kosala mukona kosala pona bana basi oka omoni kandi bofinga ka batu wana batu nyonso bofinga ka bandeko batu wana mukona kosalela bino video bandeko boyina nga vina bino yango na boyaka na zongela ke loko wana obi video wana na kosala kisala 5 ans 5 ans batu batala kango na tire ekoza scandale na yeba katina na luba ngai loko na ngai ratarate liboke na ngai ratarate yango na faites attention na swana na finga rate na yeka suko sepeno na ngai unenga tukto na tikana okufinga nga ndenge nini seke bandoke ba wakina kishasa siboye okufinga nga na sansini na leki okuna mubali una leki bino na propre oza kutusoki ndenge nini nako yo suko ngofi ofinga nga na ndeni nga banda tongo tilu banda lelo tilelo tina ti na leki yo ofia nga siko na nga mna nga bien éduqué bongo ofia nga na ndeni izaka kama yango ne bisa bino kibokeba tozala bien to ka to solo la bien bandeko o ba yaka pona ba mbruyema video na ba mkono ko sala mboke ekufa omoni ba YouTuber wana ndoso ba chroniqueur wana ba chroniqueur ba o ba yebisa bino ba loba raté parce que kolongana koloba mboke kufi video na ngeko sala 5 bokanga data lelo video na ngeko sala 5 makamna koloba mboke ke kufa na lobile bino merci bandeko na solo la kana bino lisolo ya ndeko na biso defao lelo to suki wapi mutabomaki batu mutabomaka defao amonani lolo lulolo bulu yeke bataria ngane msaka bino vie na biso wana akufaka clarté ni sote esa maladi kaka batu bozalaki na bango kaka batu bomelaki na bango kaka batu tosololaki na bango bayebi lisolo but kaka ndenga na yaka na kaka bo babina nga o nzeta museya simo yo yebite nga bina yebite bo yebi matsola papa ya default ngana ngatango ngana mona ka viona na garde nord ya na mona ka deja mabezali na mona ka mabe afia na bandaka ya foko loba makamsu parce que bino makamsu bolinga ko bomba na se ngana zo loba na mona ka deja viona mabengadi vie defao azakle untakino ngadi vie yo ba lese ndikila onde ngadi asimbi tushi lelo to suki wapi bolanda ngo wana pimbo batonga komo loba wana bolanda ngo na ba video ezo leka yango wana yaya ifo bozala mayele bandeko na kapya ba musicien bolinga kapete eloko mususu ko sala pona ba sentiment yaya vanité de vanité muto ko tsika la libela zanete na bokilo yo to yaki ba payetro to yaka ba payetro zonga ba mobuto zalaki na nyoso bakunda ye na nini ete ya biso makamzo parce que boyebe bake nyoso ekeleka ya zana kimia tika nzamba mima biso kolinga te ba biloko mokili elata yo okolongo na ndeko na yo poka na biloko mokili yaya est-ce que kozana kimia ndeko sala ki wana omoni ke na ibisa bino babomba ka malamu
ma be mukole bimaka ebe bisaka mboka mubimba tala muta alesa ke ndikila azana yi musika nzoka kaka ndiko tuzalaka ni tosololaka bandiko mutu akuboma yo mutu ayebi yo neti nga na yebi na nga yo te nakino kubomelo ndenge ni neti na sabu soba bina ngo nati lokole mutalinga bomanga ba parce que nati ayebi nga pe na yebi to kulisika mukuba mida fa to banile banda 6e primaire to yebani ti to kumena ba université to yebani bien soki lelo nati alobi exemple na pese na lute nati bomanga bino ba lolaka exemple kana pesi wana eza moi passe parce que nata yebi nga pe na yebi na pese exemple na bendi na neti sous Pascaline ponde bana ba ponde famille po to bandi na to yebe na bango plus de 50 ans ngo so kende siko lele koma o Pascaline ponde asali bo to Jenny ponde to Francine ponde umoni teke mboke za ya kokufa lala lula bulu yeke bataria depuis kipomba tembe na tembe bolo sinde makambo ezanga na so fungula ba d'économie atozana kati ndako libala yaya la mi fidèle isa Jésus boko kolana mobano mbeto moko boloti ndoto ya benda mi likolo ya benda mizolo me ndoto ekokana kate po bomona bokomi bo bato mi bale 1 plus 1 ezaka ngo D1 isa D tozangi defao pona mutu bapesa ke kaka mbongo longo lai tout se paye ici bas bomba bomba making ebimi seconde ngalo kwa sena fungoli ekopanzana bandeko obi a lire ndeto soke na mokili oyo bana membre malamu zati surtout bino bandeko nanga ba musicien boza pe ma yele na bilia na bikenda kenda na bikota kota moi c'est pas ko boma yo ba simisi mo sana tous ba bine simba moi boy encore mbongo nzimbu pele l'argent mama et pour na kolote et doucement la tchutchwa papa zalama yele ndeko zalama yele surtout biso mutu sala ba camarade mboka mobimba keba nyoka okoyeba nana kuboma yo okoyeba nana kuboma vie des photos zangi mutabomye ka bato bazalaki na bango sacrifice ka izo tourner bo oh abela nini ya ba poison combien va sortir bien musuka ozoyi batia musu batele ko na kata chambre ba pakoli ka lokola nini peinture ndeto tsa musu ozoka nisaka batele na kata aspirateur o respire nganangi nga lolo lula bulu yeke bataria tekele bumba merci na mona ki yango umela moni babilo kwango un bon chanteur ya tozo sanga kaka ba chanteur kito papa wemba ki nani comment on appelle ça emene ya kei to sangili susu bandi omunaka ba chanter oka oso sentir oso kazate eloko ba pepe kale to zo suba voana te yango na ebisa kabine msusu nga na ye ngaso nazo telemela likambo bana mama likambo ezali ngabo na binunga bingana zo mwali wana clarté to suki wapi to lelo sona ndongi to zangi vibu taba bandi ko nguno so bazo sila kakabu yo mtu sali likamwande ngwana okozala seko na seko la mi fidèle azali kaka Jésus moninga malamu ye wana moninga malamu ye wana eloko asikizate eloko akalezate nyonso tokomona na sina yebisa bino botika pe muta kolingaka te muta apprécier ko pamba yaya to mboke za su malamu te kolinga kapete likambu na yo omemaka mutu kenda ka yo moko ba vie de fois on dirait ba yeba makamu na musika ba vie musi tozangi ata na bandolo ba lelo tilobi via sakenda ba vie ba kenda ba emene ba vie notso baza kusila niyo soraka motema me ya biso ba Congolais mutu muso ko boma yo te omoni avant mutu muso boma yo il faut Congolais za na kopo wana tozala kabongo yaya nete ngaboy simo pusho tembe na tembe o depuis kaloba na ye yaya na vandi kaka bona longola mutu wana boy na vie ya na yebite sona osana kimia bana ndenge nini ekosuka pe ndenge yaya mutu ndenge to sa mutu na mutu ba ayebe loka lonaka
mutu mususu azana mokili ko andima na ya akotikala ko komona Yesu te andima na kota ne na lola te ya bazebele bana mambo tangu na loba bazebele parce que omoni soki kaka mutu o aza mutu aso soko monika osuboko la mwana mama yeba ko boko la bana soko monika mwana muka telemela likambo to ya mbongo toni ke bana mwana na kosisa bandeko ne misusu bokanga data lelo bino bobota botika na babana bapa mibali bakenda boko la bana wana na mayele soko sana maîtrise te mama muta kolia liboso yo muta kosisa yo akosisa carrière no kaka bana wana héritier wata soso lembe na mono ko sala examen d'état tozo c'est la soko ko sope 70 on dit to yoki le quoi mayela ko so 70 a sala examen d'état autodidacte na sens wana tala ngana vandi nzita museru tala ya mam obike na tali na ba obike tangu na zo tala list nini yango bandeko na vandi na tali ngabi je défends pas que ma vie défend berer yaya eza berer yaya ndenge to zaboyi zala mayele ndenge to zabo na zongeli su zala mayele surtout biso to linga kumela bataba kopolo kopo batambuta lomi na jonga na nzuzu Chantal mama nzuzu Chantal na Sarcel mama mwana mwasi wana ozana vero na keina mama vero na liena baye nzuzu Chantal umela mama atumba tabatemba ngula tala tima tala aleki bango misuba tsena biso ya keba nyoka omwana ko ezo die omona otona meto epa nzuzu okolioko ya ngana lo bakali kama lukutate epa nzuzu ngana sa temo killer epa nzuzu soko ke nzuzu Chantal na Sarcel okolia okome mama sudu masanga ngadi ya nzuzu ya solo ozozo benefit habi ya na zozo benefit ngapi mais bango misuba ko sabi to zwaka ngadi ya nzuzu Chantal umela na ozala pe weekend kuna ya kolia nanga ni ngulu nanga ebele biloko nyo sabi ya ngana sala kana ngabi nzuzu Chantal umela mokako swa na Sarcel wana ka boyebi yango na dress na ye boyebi yon nzuzu azako panza ya tabana ngulu onga mona moni ngabi ya nzuzu uzope abi ya te benefice zaka ngabi bela ngulu 20 euro pamba na lie na tondi na meni ngabi ya nzuzu umela mokako swa nzuzu samedi na oyana kinanga sikolia kuna na moni place ya vide bele bongo moins cher pe mbongo na memi 20 na lie na tondi pe na zongi to ana bato te nzuzu umela mokako swa sanswana moninga malamu za nani ba pesi basalili vie des fois babiloko wana kaka bato azalaki na bango tozo kosa na kolela kokosa na koseka kokosa ba yeba kikopu wana via za kokinde ngala ya kaka koloba wa koyina nga yini ezo sikile kuna boko tana video muta posinga ba question te tala kuna ba koyebisa bino muta liwa ya des fois secret monani imona ni sikona ndenge bobomba ki bokasa ito koyeba te sutunga na lala ki balamusi ngatana na soto ko babi pasi mo lekisa ngabi nako lekisa na nga chambre froide te pona boma na kubimisa aka color mobala tende petit na nga kati tala biloko wango to suki wapi to lelo sona ndonge miel de son ngoka ko sona bo sanité tsikali est-ce que famille wana ya msuye mtamna ko simba famille tane butiki pe de atiki ya eza passe biloko bolaki balaki saki biloko ko sila biloko ko sila me mutu to zangi bomoni différence ezalaka biloko wana o bandaki saki atiki ba bijou bani yaya eko sila me mutu to kozwa lisute vie de fa wakende bato asali makambo nzoka batela ki ndikila ezalaki nzoka aliaki ngata nazo telemela likambu wana batu misuba yinaki ngabi vie oyo alie nana lese baninga nika bazala ki na bona okotanga na yebi nga bakombo te me bango moko baza conseil na bimisi secret ya moninga malamu azate l'ami fidèle azanika Jésus de Nazareth
c'est le scam tata mapasa nazo mona ka ba États-Unis yo na yo muka koswa na sanswana na bese kota kinango eloko muka malonge zate mawa fali pupa muka koswa mona membre biloko ndingo wana tozangi mutu toza ya bino bandeko na biso pe musicien botikali bozana boza pe na bolingo boza pe na boyokane ne ndenge ba lire bozo kendele bokubumana parce que ndenge ngana yeka koloba parce que ndenge pe bino bokomi na ba problème misunde ekomi ya kosima na nzoto kobunda ya pona kotela pe mutu poison ikozanga ni parce que déjà nini moteme comme sukati mabese bandokotati moninga malamu azoyebana te yaya keba dioke komi mutu mama mutu nyoso saka course au pouvoir Didier Bola fana Londres mama mubala ba problème suka moninga malamu azate yaya moninga malamu azate moninga malamu ya Jésus de Nazareth surtout bandeko na bisa misise mitema bokomi nango bokubomana mutu nyoso saka course au pouvoir mutu nyoso alinga alingi oyo ye alingi muninga mutso abima te yaya mais tout le monde na ba États-Unis ba mboke bele o mona ba musicien no so ba bino bolingo bimisa génération pe sila kati mais bino bolinga bokanga ma place mo fungola nini terre bo fungola nini match po ba tendo so ba tsabi ndeni bino bozolinga baninga ba tsabi te bino bokangika ko tola bo serrer place non fungola match Redia misa lo bati mandat l'état pesa po di bolingo so mandat l'état pesa retraite tu pesa la kati mais botika ba petit ba bozo linga te kale na kale lokolo yo yemba ka bien tili wano batika non to boito yemba ka bien tika pe ba évolution ba bano ya mike bazo ba bima génération na génération za na ngonga eza saison yo za na saison safu ko za na société kitango mangi kobi mutu la saison na ye yo goza na saison ya mango osuka ba mama zemi ngana na saison ya nini ya paka na suni bana classe mutu zo jeringa ina yedi yo zo jeringa ya bana saze ngana zo jeringa ya bana classe na paka et loko ni zuwa ni kanda ni kozala vie de fa kufi nzoka ba basela ka baninga na ye baninga lisano baninga to melaka kopo bangu wana bokanisa ngana soki boso deuxième épisode nokotanga kombu et zaka ka bato bazalaki na ya muta musika zalaki te bana membre tango bazo yebisanga lisolo ngo ya kuna mona ki pe bemba de fa ya kina dezo nzoka masolo zaki na ukana kati wana bandi kona bisa ba misise ba yebi nyonso modeli bumba nini musique na biso ke na ya Congo ba misisa congolais ndi ba komi ya ni tema même be comme na ba musicien ba kubomana to kosila ya ba o ngala o eko so esu na tangi te ba na molile ko so pe moleki ntsela ezanga tembe na tembe no deli ba musicien na biso ba congolais ba komi ya ba komi na mitema ya kubomana mama jalousie mo ke komi na bango non mutu asolo basoma be malamu muninga mutu ndo so komika na mabe man ata malamu mo muninga no azana ngote seke soko moni bongo bena mabe koti ya bakomi na moteme komi ene komi vraiment ko bataketo bakoti e bele na niveau musique oya yebiseli kambo andi o vérifie to so yina ndeko no bo ndenge nini vérifie na notala soki est-ce que li kamunde kwa eko lobelanga za solo yango boso boma na pe boso tsana ba poisson pona ni course au pouvoir des fois wana poisson otsela batselaki na baninga ne ka ba musicien muta musika te to suki wa to lelo sonandonge lolo lula bulu yeke bataria na lobiango bango ne sobe ko mo ko la binono bo sobe batalelo to batakala batamadaila batamandrandel bataria bataselizet batune sobuza wana musique congolaise c'est ça na problème casse ndenge ni to ko avancer yo lingi ka ko kanga côté na yo côté musumu ninga buchi te na ndenge ni o yo anzambe te fika mutu no to ba fula mo bima. Et ça fierté mboka bino bo linge loko wana musique congolaise comme na kindoki mo koleka bandoki ya famille tela ndebo ko mosela lokola nguba ete ya bino ngala lobi na ngai Fideline mukana soki pe lambango ko ya ye soki pe ke yate na Afrique du Sud etika la kana yebde so ikangama ki na satellite makambo yango wana oto loba kite na ko yebisa bino
on a te yakite na écoute ba musique congolaise to ko eza su musique te e comme na kindoki na kati na lobi yango baza concert on a solo baba yebi yango bien parce que ngana tele melaka likambo te des fois akufina ni ka bino mo bosali ba masolo muta musika te net biso avant to koma pas des fois il faut to les ka parler c'est belé parce que il faut muta yeba des fois bien pona koma na niveau wana bandeko lisolo na yako yebisa bino na pokwa yango wana makambo yango wana ndenge komi na suka ilikuwa des fois ezali ba déconner ba musicien ba muntu basalaki masolo o nini aliaki ndiki la poisson. Bonsoir, bozala bien, boutou malamu.